CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Un grand merci fidèle cher internaute boza branché ko la nanyama encore ninge zalaka toujours dans la fête moko ko sarata na kati RDC bana bazu vraiment diplôme ninge zalaka toujours ba diplômé ya sika babimi ni do ba toujours ba nouveau diplômé bana ka tsaka chamboka format to sepeli ya trop na ministère ninge a sepeli si bana mboka za pene sengo trop na kati idéologie ya bana bazu diplôme orange asangana gina bande on a biso ba ivoirien ba tunisien ba sali na zu diplôme. Basali na diplôme vraiment n'engeza tous tous olympiens na ba encadré ya na diplôme n'engeza en featuring avec Orange réseau na biso mboka toujours fidèle na ba congolais nyonso ndeto Congo de l'autre sur le terrain pour na ko sona bango na bi ke na bokasa maman Francine Ngeme na maman Francine Ngeme na tuto chela mutema makasi et pourquoi pas ya Willy Musheni Koda mboka Pierre Ngombo Adamo Kombu. Suivez les images. CongoDialogue.com. Nous allons toujours Congo Dialogue, vitesse à terme, tous côtés partout. Aux en attend, on appelle sur bonjour, aux en a pourquoi, on appelle sur bonsoir, toujours. On a beaucoup si maman Francine Ngeme peut tous vivre. Bonjour vice-président. Bonjour. Ouais, tu sangal le lopo na diplôme. Monde entier bazota la biso, il s'habille sur idéologie ou ibandaki non n'engeni poto comme on a masolo au nazu diplôme. Et bandaki tant to observé na ndeko na biso Simplice Amani. Donc tu as observé que Mboka en a besoin de jeunesse. Mboka pour que de liboso pour garantir l'avenir ya Mboka, il faut jeunesse nango azala éduquer. Yango moni idée yaki tant que mituni ba question boni to ko sala pour que biso peto ma contribution na biso na Mboka pe na Afrique. Yango tout ça qui fondation raison d'y croire pour na sala en sorte que banao ba rejoa ba diplôme total la boni toko ko accompagner bango bisope na repesa bango ba bourses zo permettre bango ba kende liboso pour que enfin bazonge la biso ba diplôme na ba université ça que maele wana ba chango na service ya mboka. Ouais, merci. Si vous avez total bien, tout le monde est besoin si vous avez un diplôme, vous avez aider, non? Vous avez un Congo, vous avez un pays étranger qui est en train de développer le territoire. Mais, ils ont un catch, vous avez un mot, à reconnaître un mot, tout le monde a mis sur le réveil, attaquer le sexe, salaki, pareil, vous comprenez? Vous avez salaki, vous avez tega kinga lo nzoto boy. Ce que bino tango bozo sala loko. Donc ba parents bazo pesa nous confiance à ça pour ça pesa bino mwana siko etaka bino bozana boza ba frère boza ba congolais. Tant maman de sala mabongo bino boye pe na idée oyo. Ba ndeko muso bazo profiter na makambo wana bazo kotaka siko bozo na bana ba na pays na Tunisie. Ce qui problème est bon ko na kasbolo bani. Non, toujours souhaité que problème. Sinon confiance ba mindelo ti africain. Toujours souhaité que problème est là. Mais je pense que le projet n'a pas diplôme n'engetolobi awa et ali projet toujours retravailler en partenariat na gouvernement congolais à travers ministère il y a enseignement primaire et secondaire. Alors gouvernement azako accompagner biso na koluka ko s'assurer na sécurité ya bana wana touti koloba a que na mois ya avril eleki biso moko to alaki sur place na Tunisie pendant otala bana o bakendaki année passée na ba condition nini ba ali loger na ba condition nini baza kotanga et puis est-ce que baza na sécurité na tangu ba kendaka ba bimaka bazali batu ba kokanga makaka na université te ba robet est-ce que nyon surtout wana ba paramètres nyon surtout sécurité ezali total que non sécurité ezali nyon surtout ezolekana sans problème. Ouais, merci sikoyo condition ni beaucoup te bana bazo vivre là bana ba condition bien baza loger na campus bazali bien bazolia bien nyon surtout ezolekana bien sans problème. Ceux qui beti desili bozo boulini pona bon. Non biso conseil tozo pesa ezali que ceux qui beti desili bana wana il faut bazonga na mboka maele o ba uti kozwa bazonga ba rochango au service ya nation. Ceux qui pourquoi pas te que mon atangi na Tunisie kuna asilisi bo engager be mbala moko kuna bana be mama ko sala ka bozonga sesu na mboka ay ko lia su pona mafuta na fuvo azo kemba na moyo. Non, mais mon frère, Mboka, ceux qui tozo kemba, ils ont bison ce tozo kemba. Mboka pour ekende liboso, ils ont responsabilité ya congolais nyoso. Alors, ceux qui bango bazongi maele o ba uti kozwa yango nde rosala que tant ba ochango service ya Mboka biso nyoso tout,
lobi tokokemba souté. Pourquoi M. Amani a sali masolo te na mboka na emo na Congo na biso poani? Non. Attaque à Vandi à Neva na biso. Pourquoi pas ça on a Côte d'Ivoire na mboka na bongo? Projet oyo ndenga a expliqué na volet panafricain kombo nango ezali na zui diplôme te. Kombo nango ezali je suis diplômé. Ezali projet moko panafricain. Yango moni année oyo ezali patronné par l'Union panafricaine ya jeunesse à travers présidente ya structure panafricaine wana. En Afrique ça me donne combien de pays plus ou moins? Tobani na RDC 3e édition parce qu'il fallait bon fan di sa concept. Bon maîtriser concept avant ya ko exporter yango. C'est pour ça que année oyo to sala on a Kinshasa, to sala on a Lubumbashi, to sala on a Abidjan et puis année prochaine to tala mboka ni susu auto kende. Ngala osengelo moko na ba internet bana mona tutu bola na biso. Ce qui bo sala ka ba initiative wana pourquoi pas bobenga ka presse azape wana pembeni. Amo ndenge bo déplacer bozana presse ndenge bana bazo kindi bango pe baza wana. Ezala ka teka ya ba cash que tout le monde na ba photo. Bo seki zango ba photo ya bano bazaka kuna bandaka batanga kuna. To yebande. Année o bozala na biso na aéroport Anjili. Bon filmé binomoro bon mon ande bana bakendara mais eloko nazo senga mingi journaliste musala na ezali ko luka information et on te monara na ba chaîne minene hein ba benga ba journaliste reporter donc c'est à dire que bateau ba voyagera bakendara mikili pour que bon luka information to sengi pe bino bo sala pe makasi bo sunga pe musala to salaka bo zo ba avion bo ke ba Tunisie bo ke ba Abidjan bo landa biso pe na Lubumbashi pour botala que non effectivement mambazolo ba musa bazo sala yango on a po presse il faut pas se limiter à kaka na 24 novembre na Gombete et ça pena que non tout le cas information. Ouais, mot de la fin non. Non, mot de la fin ça que na remercier gouvernement Yamboka à travers ministère à EPSP n'engé ba accompagner sur un partenariat. Na remercier Union panafricaine ya jeunesse madame Francine Mouyumba. Na remercier ba partenaire nyonso o bazo ko accompagner na jui diplôme to sengi na batu nyonso ba potentiel partenaire année prochaine baya basala biso confiance pour que éducation ya bana na biso to assurer yango parce que ko assurer éducation ya bana ezali ko assurer avenir ya mboka. congodialogue.com localement à l'université fondation raison d'histoire mais parce que des pays étrangers c'est bien mais localement on a besoin pour développer ce pays localement donc c'est ça 25 études la première université il y a Congo et ma famille au bana banda pour tout ça bana ba diplôme d'éducation et c'est le Congo donc ils ont investissement à long terme yango tomona papa bosse kota na motema na la mwana atependa cheke 25 bourses asosala effort pour bana beaucoup bata yango wana tomona université technique bel campus toujours en avant malanga la président Léopold bosse kota wacha ouais on a présenté à ma staff sur la belle campus et puis surtout on va festivités à 20 ans où nous avons belle campus ici 20 ans donc le fondateur de la société a qui met toujours cas dans mon emploi de ça là le gouvernement peut soutenir peut ben fort na et voilà ça aya awa na kati de boka pour ma kati pa moto na mettre waza ba Belgique ba permis de éducation pour des matériels la remise de riche ba diplôme tout le boka on va diplôme examen et demi examen et demi ba si na ba cité ça va toucher ma carte ça aussi c'est fait là ça aussi c'est mais à la maison ba diamoto tu as besoin de faire des photos ça image touche comment dialogue et encore il y a pas le maximum pierre na boulot là c'est la bête la route sur le thé la bête la toujours
congodialogue.com congodialogue.com